Mais tant que vous tatonaki, parce que le bilan moi la tatonaki papa parce que j'étais dans le péché. J'étais dans le péché. Je m'appelais que je suis une servante de Dieu. Oui. Donc on va accueillir partout comme une servante de l'Éternel, mais non. Tu ne peux pas être là. Je veux dire que les gens les sont morts dans la traîne au salat. Mais tant que servante, vous savez toujours les oui, ça la péché, mais sauf que pas l'impudicité. Voilà, c'est pour un peu exemple. Sauf que ça, impudicité. Mais sous ça la péché grave. Quand j'étais en train de mentir, quand j'étais en train de fâcher, na koti en na yini mutu. Ah papa, et je viens, je te dis que donnez-moi ça parce que je suis malade, parce que je vais faire ça, n'escroquez. Ok. Hein papa, tellement que Dieu m'a parlé, je mentais au nom de Dieu. Dieu m'a dit que tu vas me donner boy, ça c'est l'escroquerie au nom de Dieu, c'est grave. Voilà, ça c'est terrible. Ce n'était pas ça. Et en plus de ça, je n'ai parce que ce n'était pas Dieu ça. Dieu m'a mis toute l'escroquerie. J'étais en train d'escroquer au nom de Dieu. Ah non. Zamba telianga sur le tableau boy, regarde. Est-ce que Moutakou Bisambongo appelle Sabino pour ça y est? Est-ce que Ngapona sa moto? Mais comment tout ce mais papa c'était terrible. Dieu m'a révélé des choses incroyables. Moutalat bracelet neboya. Or tout ça ni na tellement ngabi mama longo lango. Pesa ngona zo que no tumbango puisque ça c'est l'escroquerie. C'était terrible. Na tumbite na teki yango na tche faranga na limumwe kwa. Tala koseka. O lobila lobelo makabisiko ko. Omoni makambo zaka nango. Hein? Donc ça là papa non, je n'étais pas dans ngaïté. Or que tant nzamba sofa kinga tenga biloko na ta. Avec nanga kende ko bimisa. Moi au lieu que na kende na tatola tinzamba restaurant, je deviens servante de Dieu. Na comme soko bimisa le côté. Soko na côté na ndaka muto tout ça que no benga la comme hello koyo, hello bibo c'est bonisa, longolo le kuta. Tout ça là, le kuta papa. Ah non, ça c'est. Dieu me dit non, tu sais, non. C'est tout falanga. Okope ça bon parce que nous avons le bibo. Okope ça bon. Non, papa. Donc ça là, vraiment, n'a que fêté 15 ans, nous avons le bibo, pas question. Ça non, moi je te dis ceci. Les moments forts, Oyongai na kokiko. Zala et marka kinga mingi papa et Zali comment on a parlé na pesi témoignage à Sirène Dizo ndenga mo mutu na kileki na libale pa ya kokutana na ilima mai ya chenga sexe artificiel na bizela na biso basi pour na succès nanga pa eko kamatiso eko tchanga lisusu na Nice. Il faut que je parle la Nice parce que quand le Seigneur a parlé sur Moabit dans sa parole Azwaki tabouté ya koloba. Dieu a parlé, c'est dans sa parole, il a parlé sur famille, donc tribu Moabite. Dieu a parlé sans réserve. Comment moi je peux avoir le réserve? Quand je suis allé dans les eaux à la rencontre des sirènes, des eaux, c'est moi. Je suis allé chercher les sexes artificiels, puisque les marabouts, les magiciens m'avaient dit. Je suis représentant simple. Doucouré, ma musicien, a Koufi il y a 4 ans. A Koufi, oui, Doucouré, qui représentait Ibali. Quand je suis allé là-bas, na Congo, on a besoin à RDC Zaïre, Doucouré, sa résidence, sa face à Casino. Casino à Kassai, Flambeau, on a bon marché. Les marabouts connus, donc, y est pour la sirène. Quand je expliquais moi, na pesi moi témoignage wala ndenge na kende ko sexe artificiel na sala na ngoma kambo na niveau mikozi na ningisa mukili bande ko ba ngosuki moto akoti ebenzela wana sila lobi mama e na nona eba banzela boyete kalanga e na sala lo boni ngamu tuna kende ko mais tant na comme kuna ba pesi nga sexe artificiel yanga ya succès na usala nango soit disant succès ya tango moke et puis ba ko pesa nga lisu mission na Nice ba tchakinga instrument kuna pona nakamata mibale bele bakoma pe na marque wana ya Sirène des eaux. Quand je parlais na pesi témoignage na bike mobile akoya boti ceux qui te komi kabo caresse to komi prêt je le fais passer là-bas. L'état kuna moi mobile tango l'état kuna ya kanisi ke akoti na nzoto kalanga nzoka koti na monoko ngubu nzoka koti na monoko elima
tant azotika semence ne kuna directement bazuye a comme membre, il devient Tati Ouattara. Vraiment ça touché. La mouni ba tata ba lélé. Surtout les hommes. Mbote, bandiko balandi, mbote, malamu, mbote, sika bozali, partout à travers le monde. Maman Gaza Fongoli, des Bible d'ailleurs. Voilà, donc il est les avatata. Toujours un plaisir, en tout cas, au coup, on a vu dans la carte émission, Nabino, Bolanda, dernier virage, tous en a Maman Grace, Kalanga. Oyo, tu représentais sous terre, Boyebi, tous au salon émission plusieurs fois. Maman Grace, Maman Grace. Voilà, le Makambo Nene à Kouloba, Izalelo, Awa, avec Maman Grace. Comme d'habitude, je crois que dans la émission d'Abissoa, le Tokozong et la Milou, où il est qui week-end passé, donc en France, c'est avec les 12, les 13 et les 14 août 2022. Je vais avancer, on a dit thème Yamnene, Oyo, Izalaki développé. Na France na milulu wana bomona ki monde bokolanda encore une fois na kati ya émission na biso lelo déplacement ya bana bikamwa bayaki encore de partout États-Unis, France, Belgique, Hollande, Londres, partout balandaka toujours Maman Grace partout c'est là kendaka ya otomela peu tout na question de oyo qu'est-ce qui se fait que à chaque milulu déplacement à Nengoana, Batouba toujours ébélé, de partout, même États-Unis, ça fait 3 fois et ça les mis en France de suite. Milou en France et l'Andane Misato. Mais Batbazo Tati États-Unis, ça qu'on y a piqué à 3 fois. Alors on va peut-être que tout par rapport à qu'est-ce qui fait aussi que Batouba s'est déplacé de la sorte. Voilà, toujours Maman Grace, à Angouma Wana, en tout cas, en image, au Yonyoso et Koleka. Et puis en plus, au-delà, n'est-ce pas, il y a 3 événements illégaux dans la France. 4e pays Alikoya, ça sera donc la semaine prochaine. Le week-end prochain, encore une fois. Et vous allez le week-end, donc le 26, le 27, le 28 août. Voilà, vous allez témoignage avec mon maman Grace Kalanga. À Kozong et la Penza, témoignage naye, Makambo ya Sala. Boyebi na tango wana oyo azalaki na kati ya monde ya ténèbres on a bina kozongi dango plus makasi na milulu oyo koya le 26 27 28 et puis prière kozala donc témoignage avec prière ya to meka pe ko fungola mwa muke a na kati ya émission na biso ya lelo tout vraiment profondeur également milulu phénomène donc ya bana bikamwa oyo lelo oyo en tout cas surtout tali malamu mule na biso oyo ya basali nzambe ya l'église je crois que batu ba se déplacer sous ndenge zalaka te na l'église ndenge banako zala mais comme mingi côté ya bana bikamwa to komeka pe comprendre ngonyo sur la carte émission na biso lelo Maman Grace mbote merci moi nanga alimia Nzamba pambola merci la PCP bandeko banso ba basali branché na site na biso au Boningami dernier virage Nzamba pambola bino banso ba bozali branché to continuaka toujours kozalaka branché connecté na dernier virage parce que azali moto oyo ndenga prometa bino ke abanda ko former bino nyonso surtout a reconnaître kanzamba zo PCP mana bomo elo que CP sanga yango wana alinga ko discuter mingi pe makambo na nzambe pona koyeba vraiment au juste mokili c'est ça bien aimé comme yemoko mokili na biso vous connaîtrez la vérité vous affranchira on moni na sepelaka na limia koyeba makambo na nzambe ezaka te du 1er au 30 na église c'est mieux oyebi pour garder ya malamu koyoka ya mabe obwaki merci papa et motuna no ezali malamu mingi je suis disponible il fallait la pesana bande kombote pe na kosenga molimo mo santo asunga biso po ete tozala vraiment na tante moko ya bien puis tozala vraiment na discernement on peut avoir la sagesse l'intelligence mais discernement ce réalité donc comprendre cette incompréhension que la mingi vraiment samba sunga biso molimo mo santo tata la biso tika biso ban étiqueté
esunga biso et epesa biso vraiment connaissance na mituna miyano oyo teko na biso mobali yaya na biso mobali tata na biso alimia journaliste oyo alaka na ye au milieu des villages. Merci papa, que Dieu vous bénisse, je suis disponible. Merci en tout cas maman, grâce pour l'introduction. Voilà donc le Bela Miloulou comme la lobby, week-end passé aux Alakina France, à Paris, 12, les 13, 14, donc 3 jours, on a donc thème mes Alaki comme la lobby, je vais avancer. Tokozo on a 4 émissions d'abus encore le lo awa pour parler sur thème wana et puis nga point où ezako tikinga makasi ezali déplacement à bateau. On sent quand même que bateau bazako ya toujours ébélé à chaque déplacement na yo. Tout le monde qui j'ai assisté hein, non monsieur c'est Nazala quitté. Nazala qui on a sur place des cas qui a c'était le mois de juin, voilà, oui, oui. Le mois de juin et puis aujourd'hui sous le mois de juin. Je suis le plus puissant, on a thème voilà. Je suis le plus puissant que vos condamnations. Là c'était les champions, oui, avec l'apôtre Ben. Oui. Là, avec l'apôtre Nathan, c'était je vais avancer. Voilà. Nagnon Soana, tout le monde a déplacement plein à craquer. Tout le monde a oya suka oyo, oyo tu connais awa, bateau ebélé, bateau aux États-Unis. Bayaka na bango kaka, bazapeka koya kaka ebélé. Mais on va expliquer d'abord biso qu'est-ce qui fait aussi que bateau va se déplacer comme ça à chaque fois. Avant peut-être qu'on a un thème au développement qui et là on a ça là déplacement à bateau comme ça bayaga toujours parce que déplacement ça demande aussi de l'argent tout ça réservation à hôtel magamnyoso et puis bayaga kaka et ça ni nango mané nango faire déplacement comme ça. Merci papa il y a liboso et là on a koloba na rectifier muke tango baki bato ba Olanda ngai ya solo papa ndenge pe osala responsable par vous me verrez au travers mes serviteurs. Voilà donc nakoye biso ke papa balanda kangate bato baza kolanda loboko na Nzambe bato bazali kolanda visitation divine. Je suis une femme que le Seigneur avait sauvée na lobakaka son espionne dans le camp du diable hier. Nzambe lobi ko kufate kende ko sakola lokuta zabolo ya na bana Nzambe belé ne na lobakano ba bondeli 10 ans ba bondeli 20 ans ba bondeli 30 ans. Bamusu bateki ba appartement bamusu bazui banda kuna bango ba pesi soit disant que ba kopé sans Nzambe mais nzokande tango nga mama gasane na kotaki na mwa loyenge wana mais tango na ko fêter 15 ans Nzambe lobi non ce n'était pas moi on serva kingate j'étais bouleversé fallait la lukanzambe Nzambe alobelanga papa pour nini Nzambe lobi onga na lobaki na yo salité pe la bana nange bele bazo kufa na kozanga koyeba mais yo muto kendeki kuno yebi eloko ni akosala po bango ba koyaka parce que mon peuple est détruit par l'ignorance. Yo siko yo ya mais tango siko papa il y a 8 ans et demi quand la mingi était en novembre le 27 novembre né na zoko kisa 9 ans il y a ministère ya bosembo ya ko sala on Nzambe alobaki nanga ko tambola ndenge Nzambe alobaki nanga papa tozo mona Bible ko loba ndenge na ko yoka bande mosusu ate soko lati bijou soko sali poudre soko lati perruque soko sali c'est très bien mais moi ce n'est pas ça. Parce que Jésus a qui sauvé ni péri ce qu'on l'a terre babilo retient dans notre objectif na makanisi ya mabe à ce moment-là ça devient ou bien scandale au sel lui mais Nzambe lobi nanga ke na pesio malako nanga j'ai obéi à mon Dieu na tâtonné na sali effort pendant 2 ans mon nanga na sali effort pendant 2 ans la bila mécanique ko sala gymnastique est-ce que na kokoka na série gymnastique 27 mois papa na kokoka tango na kokoka na appliquer na tie na kati ndenge Nzambe lobi nanga sikoyo telema sikoyo maintenant tu es blindé je serai avec toi Nzambe lobi nanga ke soki okoto sanga penza mwana mwasi oyo sakola zabolo bana nanga babika parce que biso to ko connaître papa nanga délivrance ya kozala tam susu kotana na l'homme de fait bubu bambami au sanzi au bambami au subi au salito boni oh je suis délivré non c'est faux nous avons des benda moto peso pour isabato mais tant aux le tatonaki parce que le bilan moi la tatonaki papa parce que j'étais dans le péché j'étais dans le péché je m'appelais que je suis une servante de Dieu donc bazaro accueillir nga partout comme une servante de l'Éternel mais non
Tu ne peux pas être là. Nakosala tout, hein. Je veux dire que ça les choses mais tant vous avez servante, vous ça toujours les choses. Oui, nazo ça la péché, mais sauf que pas l'impudicité. Voilà, c'est pourquoi on fait ça exemple. Sauf que ça impudicité. Mais sous ça la péché grave. Quand j'étais en train de mentir, quand j'étais en train de fâcher, na koti en na yini mutu. Ah papa, et je viens, je te dis que donnez-moi ça parce que je suis malade, parce que je vais faire ça, n'escroquez you. OK. Hein papa, que Dieu m'a parlé, je mentais au nom de Dieu. Dieu m'a dit que tu vas me donner boy, ça c'est l'escroquerie au nom de Dieu, c'est grave. Voilà. Voilà, ça c'est terrible. Ce n'était pas ça. Et en plus de ça, je n'ai pas parce que ce n'était pas Dieu ça. Dieu m'a mis toute l'escroquerie. J'étais en train d'escroquer au nom de Dieu. Ah non. Zamba teligango sur le tableau boya le regarde. Est-ce que Moutakoyo Bisambongo appelle Sabino pour qui ça y est? Est-ce que Ngapona sa moto? Mais comment tout ce mais papa c'était terrible. Dieu m'a révélé des choses incroyables. Moutolat Brancelene Boya or tout ça n'y a tellement ngabi mama longolango. Pesa on a zo que nous tombons puisque ça c'est l'escroquerie. C'était terrible. Na tumbite na teki yango na tse faranga na limumwe kwa tala koseka. O lobila lobelo makabisiko ko omoni makambo za nango. Donc ça là papa non, je n'étais pas dans ngaité. Or que tant nzamba sofa kinga tenga biloko na ta. Avec nanga kende ko bimisa. Moi au lieu que na tato la nzamba restaurant, je deviens servante de Dieu. Na comme soko bimisa le côté. Soko na côté na ndaka muto tout ça que no benga na comme hello koyo, hello bi wese bonisa longolo lokuta. Tout ça là, le coup papa. Ah non, ça c'est. Dieu me dit non, tu sais, non. C'est tout falanga. Okopé ça bon, parce que nous avons le bibo. Okopé ça bon. Non, papa. Donc ça là, vraiment, n'a que fêté 15 ans, nous avons le bibo, pas question. Ça non, moi je te dis ceci. Voilà, quand j'étais sauvé. Et qui pose à la boy, pose à la boy. Il y a un moment où cerveau n'engage poliawa, Guy David aye abondé les personnes à mon salon Zambé. Seigneur, sur ça na pose instrument oyo. Sur ça et ça qui seconde chance. Avec tout cela, je devais écouter Dieu. Et puis Zamba le baki nanga biki. Ozo tatonné bon pourquoi parce que yo auto singate. Au koti kati nanga na kota kati note. Parce que ceux qui ont tout ça va comme ngana ko ebisa yo. Wa ne loko moyo ko kamutute, wa ne loko moyo ko lombate, o ko defate loko nyoso. C'est ce que je suis en train de vivre maintenant il y a 8 ans. Zamba le nanga lo boko ne ko koma lo boko nanga. Monoko ne ko koma monoko nanga. Zoto ne ko donc na koti si Zambé nanga papa, je fais le fort. Monoko ka nanga baki nanga ke tango na longola venea serpent na monokoyo ya lati monokoyo maka yango na papa naza ko mona ngondo ko mona bana bikamwa donc na ndenge na tosi Nzambe na koti na bozindo na Nzambe papa tango na ko bondela tango na ko loba na Nzambe ba ko mona makamwa minene ya tikotak yabikamwa bakomona ngo papa nanga donc cela veut dire ezolekela bango po ngata ngo bana Nzambe ba pusani na lobeli bango secret on a comme ce score. Regarde comment j'étais. OK, c'est pas ça. La prière, un enfant de Dieu, ce lingomo et puis elle comme ça bano papa ba mari de nuit ba tika kingata. Okay. Moi je dénonçais les maris de nuit mais moi-même. Mais tango na kamati Nzambe na koti si Nzambe papa na kati nzoto nanga mokolo Nzamba koti na kati nzoto nanga na moni ndenge Nzamba zo déloger biloko saki na kati nzoto nanga na moni ndenge Nzamba zo kota zo s'incarner na moni ndenge Nzamba binanga ki monoko na maboko na yo nzoto na yo kokoma yanga yango nozo mona papa nanga soko zo mona bana Nzambe ndenge yo mokolo ba wana pas il faut toucher maman grâce. C'est parce que quand moi je dis na boaki monoko nanga na tirer ma soum na boaki la lati monoko na yo papa tout ce que j'ai pris elle a privé na bana nanga to koti mabondeli quand je parle quand je prophétise quand do Nzamba zo sala ezole kelanga papa nanga pesinga bolingo makasi na Nzambe nebite loko ni kabolanga na Nzambe bisengo nini sentiment nini donc ndenge ka lobaki nanga ke soko kabi bomo inombe kai pa nanga na kokota katonyo ngona ngapela la kisi bana bikama likamana ndoko mona papa 6 mois 4 mois ta mona bikama ko appliquer yango amoni makamuneki ako appliquer yango je vais avancer, à mon avancer. Donc je suis le plus puissant plus que vos condamnations. Voilà, les champions. Donc il y a mon papa nangai et ça c'est qu'elle est mon société et Ali, je suis là dedans. Voilà. C'est le ministère en fait, là, la crainte de Dieu. Donc comme on l'a dit déjà par rapport à la délivrance aussi, c'est un processus parce que
Ce qui est bien dans Maman Grâce, c'est d'aller au témoignage d'Ayomoko. C'est pourquoi aussi je crois que c'est ce qui attire également Batou. C'est l'expérience d'Ayomoko personnelle. Toi-même, avec Magamto Salana, Magamnayo, donc témoignage d'Ayo, ils allaient quand même à ce qui aide aussi Bandeko à se déplacer. Maintenant, on le par rapport à déplacement à Batou, Mingo aussi bagi déçu la place au Bakenda Kenda aussi. Au Bakenda Kenda, oui, ils ont traîné, ils ont gaspillé, ils ont donné des appartements, vendu des maisons, des villas pour avoir la délivrance, l'escroquerie. Ça n'existait pas. Voilà, donc on parlait à la tic au tac. Pas Maman Grâce, tant que vous avez tant que vous sali au lobby, pas au monde aussi. Oui. Mouta à ce moment là, ils ont appliqué d'abord la crainte. Voilà. Ils ont d'abord cocotte sans zambé. Armo Ayoki a se repenti, oui, à la montagne, il y a un scandale, il y a lobby, c'est pas possible. Vous n'avez évité ce que ce que tu as dit, scandale. Papa, donc, vous comprenez, dans les locaux, moi, Congolais à Brazzaville. Ce qui s'est passé dans sa vie avec un homme de Dieu pendant 9 ans. Ce qui s'est passé dans sa vie avec un homme, je peux dire l'homme de Dieu. D'accord, l'homme de Dieu, puisque les gens qui font ça, ce n'est pas les hommes de Dieu. Parce qu'il y a les hommes de Dieu, oui, il y a les élus de Dieu, les appelés de Dieu, donc existent, mais celle-là, Yokana le loko wana papa nanga, est-ce que Azaya Zambi? Ton rédacteur est vivant. Oso Matinza Baïbi Kambonayo. Vanda Kina, Jésus est Seigneur. Bana Nzambe, Jésus est Seigneur. Constante. Nzambe alingi yo. Ça va, maman? Maman, ça va. Là-bas, à Brazzaville. À Brazzaville, tout va bien? Maman, je ne suis pas à Brazzaville, je suis en France. Ah, tu es rentrée? Je suis en France et je suis là pour une évacuation, maman. Une évacuation? Oui, la santé, ça ne va pas, maman. La prière, tu as besoin de la prière? J'ai besoin de la prière et je suis venue pour renoncer à tout ce que, pour dénoncer le diable et renoncer, me repentir de tout ce que j'ai pu faire dans ma jeunesse et jusqu'à maintenant. D'accord, ok. Tiens la parole. Oui, maman. Oui. Je vous ai appelé, maman, pour renoncer aux œuvres du diable, maman. Je suis une femme qui a beaucoup péché. Je pêche jusqu'à maintenant parce que là, je veux me repentir. Depuis que je suis passée dans les églises, je n'ai jamais entendu la prédication de se repentir publiquement. Amen. J'ai reçu ton numéro par ma tante qui m'a appelé pour me dire qu'il faut suivre Maman Bekama et m'envoyer les vidéos. Sur Maman Bekama. Sur Maman Bekama, tu vas avoir ta guérison. Réponds-toi à ce qui a commis des erreurs, des péchés. Réponds-toi, maman. Amen. C'est pour cela que j'avais pris ce numéro. J'ai tenté d'appeler déjà 2 fois la journée. Et ça coupe. Je savais que vous étiez toujours occupé vu que vous êtes une servante de l'Éternel. Ce soir, je suis restée éveillée. J'ai dit aujourd'hui, je ne manquerai pas. Peut-être je reste pour suivre jusqu'à ce que je me connecte. J'ai essayé d'appeler ça pour se passer, maman. Je suis une femme vraiment qui a beaucoup péché, maman. Une femme voleuse, si je dis le vol, vraiment voleuse. Je vole beaucoup, je volais à la maison. Je vole l'argent de ma soeur, vu que j'étais avec ma soeur à son travail, il emmenait parfois l'argent à la maison. Je soutirais les billets par les petits montants, je prenais beaucoup. Et quand elle me demande, je dis pas que c'est moi. Et ma grand-mère aussi,
je prenais son argent pour emmener à l'église. Je suis allé dans une église et je commençais à sortir avec ce pasteur. Donc je sortais avec l'homme de Dieu en question. Et il me demandait de l'argent. Donc c'est ce que moi je faisais pour lui. Donner de l'argent, j'allais, je voulais l'argent de ma grand-mère. Les pasteurs, ils sortent avec toi, ils te demandent encore l'argent. Amenez-moi, apportez-moi de l'argent. Oui, il me demandait souvent de l'argent. Il me demandait que je le soutienne dans son travail. Et parfois, quand je dis, ah, j'ai pas l'argent, parfois je prends l'argent. Pense si c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pas grave. Tu lui dis que j'ai pas l'argent, mais l'argent de vol. Si je peux voler l'argent, pas pour amener. Je dis que je prends l'argent là sur ma grand-mère, on va prendre. Si c'est pour soutenir l'œuvre de l'Éternel, c'est pas du vol. J'ai trouvé ça normal. Je prenais et je sortais avec lui plus vite que moi. Jusqu'à ce que sa femme a quitté même Brazzaville pour aller à Kine à cause de moi. Et j'ai trouvé ça normal. Et quand je me rapprochais des hommes de Dieu qui venaient à l'église pour dire, ah regardez, moi je fais ceci avec le pasteur. Non, c'est pas grave, vous êtes une femme de ministère. Donc il me corrompaient comme ça. Je suis resté dans le péché. Et parfois on faisait n'importe quoi, même à la chair. Là on prêchait l'évangile. C'est là parfois quand je venais à la retraite, c'est là qu'on faisait... Quand tu venais à la retraite? Oui. Tu fais le sexe dans la chair? Oui, maman. Oui, maman. Oui. Et on faisait ça avec lui là. C'était normal. Et j'ai commencé à m'occuper. Ne citez pas son nom, hein, s'il vous plaît, ne citez pas son nom. Maman. Oui, maman. Je me culpabilisais. Je me disais, non, ce qu'on faisait, c'est pas bon. Non, on me corrompait parfois, on me dit, si je veux le quitter, il commence à me maudire, il me donne les versets qui me maudit. Et parfois, il m'appelle, il me maudit, maman. Et je vivais de la peur à cause de ça. Donc, avec lui, on a même eu un enfant, on a perdu cet enfant. J'ai accouché par césarienne, on a perdu l'enfant. On a continué, on a eu une autre grossesse, ça s'est terminé par une grossesse arrêtée. À partir de cela, ma santé a commencé à être déboussolée. Je suis tombée malade, je suis devenue très malade. Aujourd'hui, là où je parle, maman, je suis malade, je suis là pour une évacuation de santé. Et moi-même aussi, j'ai enlevé les grossesses dans ma jeunesse. Beaucoup, maman. J'ai beaucoup tué les innocents. J'ai beaucoup tué. C'est pour cela, ce soir, maman, j'ai eu l'occasion vraiment de rencontrer ton Dieu. Amen. Pour demander pardon. Fini. Fini, maman. Là où tu es, il est là, le Dieu de Mikam, le Dieu de miséricorde. C'est lui qui m'a délivré. Il est là. Oui. C'est ce qu'il a demandé, c'est ce que tu viens de faire. Et puis moi si na limlianda ko alongwe Brazzaville la katisa ke Kinshasa likolo ya mwana mwasi makambo bako sala et puis azo sala mwana mwasi makambo papa pe mwana mwasi azo tel sa ba collaborateur bi oui makambo tata azo sala nanga yo ezali kam bazo pese na ba passage biblique. Ok, non, c'est comme ça, et tangami bongo, ezaka bongo, tout ça. Donc, n'en parlons même pas. Donc, gandé na zela papa ngata on a le baka makambo ba sali, nako kande batanga bango pasteur, serviteur et puis ça nga passe. Non. Les gens qui font ça, ce n'est pas les pasteurs. Voilà. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu, ce sont les envoyés. Effectivement. Effectivement, comme frère Maman Zuluba, maman grâce, ça dit que délivrance à mon tour, ce n'est pas aussi compliqué comme un pasteur, il faut serviteur na compliqué en gros. Le biga suko tatoli kaka mne na nzambe au tambola c'est le recommandera nzambe au tubeli au tamboli dans la marche c'est beaucoup plus facile. Papa, première chose pour la délivrance de l'homme, c'est la parole de Dieu. Voilà. Parce qu'il y a des fruits, il y a parole de Dieu. Voilà. Quand quelqu'un attend la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui liloba c'est quoi papa un miroir. Ceux qui liloba parce que liloba yali fruit et quoi va s'aimer. Il faut ébotamboma. Tant que liloba quoi na katino papa nange koti, cela veut dire okomotala na kitala tala.
Et là, quand il bosse, qu'on poussait dans nous, ce qu'il le côté vendez USK, repentance. Après repentance, sincère. Première chose, repentance sincère. Pour ceux qui m'ont se repentir, c'est que Aboï, ma camarade qui m'a bien à sa colle. C'est quoi ça l'année? Marche. Maintenant, c'est marche. Cette marche-là, c'est ça la délivrance. Quand tu marches avec Dieu, comme il a dit lui-même, je mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction choisit la vie. C'est ça. Au bandi, au tambola, quand tu marches dans la crainte de Dieu, c'est ça la délivrance. Mais les autres, bon côté. Les autres, comme ba délivranga. Moi, je suis délivré. Ma maman kalanga ba qui m'a délivrance. Biso ba délivra biso. Ce que yo ba délivra yo. Wapi délivrance en haut. Parce que la délivrance, c'est la joie, la paix. Papa Ali m'a laissé, moi vous dire, je suis une femme remplie de joie. Amen. Je suis une femme riche. J'ai tous les bonheurs avec moi. C'est ça. Premier bonheur, nabo moyamutu papa, ils ont la paix. La paix. Quand tu dors dans la paix, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a pas au téléphone. Maman est nyonga. Parce que tant que mutu zana kimi ate papa, wa mutu ba nyongo, wa mutu ba problème. Oza mutu faut luka solution yomoko. Otala makamba bana, otala makamba libala no rien ne va. Otala makamba santé no rien ne va. Otala. Donc cela veut dire mais quand tu as Dieu, Zamba continue à continuer ces pétitions. Au sali vraiment alliance qui te connaît Zambé papa. Donc je pense que tu seras heureuse. Moi je crois que délivrance n'est la lobelako souvent hein, c'est d'avoir la paix, la joie, de marcher avec tout puissant. On a tellement l'homme morté que Zabola ko réclamer au roi. Parce que il dit là où il y a le Saint-Esprit c'est l'absence totale. Amen, maman grâce, nazo fungo la biso, ils ont toujours essayé de kuta naie parce que tant tous naie toujours quoi prendre comme mingi ko que suma mingi la bandeko bazolanda biso partout à travers le monde. Maman grâce, mais avant tout le bela oirika qui week-end passé na oikoya week-end oya, n'a quand même question moko parce que aux en général par rapport à déplacement na yo aux akusala avec na ba milulu elikaka tout le monde a bandeko bayaka wana bana bitam bayaka ebele bazar toujours rempli de joie. Les alliés sengo. Vous avez adressé bango. Je crois que l'image va être comme on peut la battre toujours. Et puis balinga qui silaté, balinga toujours et continuer. Je me suis toujours posé la question. C'est bien, c'est bien beau, c'est vrai que grâce à Nzambe, tout ça, bazar comme on a miracle na vie na bango. Mais cette joie au Isako transmettre biso et puis le fait de ne pas balingé si la tête, balingé maman qui n'était, ça dit que Ezarani non. Comment vous expliquer d'abord est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Oui. La seule explication par rapport à Nango, Ezali lokola papa limia. Na yebse lo komoko. Nyoka suyo pa à côté si venait. Yo yebite okenanda kuno lali dejuto le comme vimbe betakana. Nyoka mutaswa ki alimia. Ba kende na hôpital ba minga balobi fini. Donc, venez cette tambolité matin à cerveau, non. Si comme moi, si mon gozali kune, tout que n'ali même bangu ya kaka suka comme cheka moi ma futa nyoka to longo mo sala kawana moi maine wana suka melilanda nga bien. Pou ali ba comme na kufie na kuswa munoko comme katango comme ka pa Maman Nathalie Nathalie nyoka mutaswa kiyo akia sali biloko na ye maman na kio sala biloko na ye après yebi degré à 20 wana ndenge se komi ayebo ali mafunga muloka ha omeli mo ko OK venez kei nzoto ekiti ni tabazonga non hôpital kuna mo bake notable ba docteur ba komo kama ninengo iloko nini sala limabike akia kokufa yebisanga siko place wana les mots que vous vendez botu oye place wana oyo ala ki sauver na exemple on a personne olingo longwa wana noki be vereme bandole kana tango zo kanisa lobiko wana est-ce que olinga okende puisque batambola ki note bakeno na koto esimbite no hôpital esimba ko komano siko libera nga tango komi place wana ozotala ni ozo benda bilili okokanisa mkola ndengo linga ki okufa betale sikango bosko mamango peye wana vandi papa limo vandi pe sikango mamango siko akoloba limi mwana nga etobine to sepele to salabo yebisanga okozala ndenge nini quand tu vois tu regardes la maman là est devant toi
dis-moi, Ozala Nesseroné, c'est ça l'histoire de Bikamwa. C'est ça l'histoire de Bikamwa. On a le papa nanga, et là on a le secret, parce que j'étais l'instrument du diable. Ndenge diable a kosakane la moto. Pele ngana ki asima ya zabolo zabolo kosakane la moto nyo sote. Alors Jésus on a la zotali sabato. Et ana bato mususu on a ko lingo sale likambo. Aki na Jésus wana ekosimba te. Donc na ko lakisa bango et bato ya makasi ba violent pour le royaume du ciel ça pour ba violent bazo comprendre ngana ko sosola tango ba ko appliquer makambo papa directement bazo mona na nzamba tikotak nzambe ya Bikamwa. Sikoyo yebisanga papa nanga tango yo kokutana na moto moko nzambe ne tikotak pa asimbi yo bu omoni makambo tikotak nzamba Bikamwa sala omoni Bikamwa sikoyo yebisanga tango jisika wana ozala kimia ozala pression kabona na esikango ozala sengo o talobi nzambe na ngai mamoyo nzambe na ngai sikoyo te sikanga na kango na esengo wana. Donc c'est ça, ce n'est pas moi, c'est le Dieu de Bikamwa parce que mutu so asali 10 ans 20 ans tamboli na mombondo akota bopesa autant akota bopesa voiture oyebi combien de personnes bapesa ba mituka o bapesa bandako na bango po mona nkembo akeneki na église azamwa bien ta akia vida mignon son ça comme pauvre abimi pe kuna zéro sikota ko moto na yekaka mama grâce à yebi était akotika na radio ko appliquer ça sala bo bu mbala moko siko yebi sanga papa et ça les malamu ce n'est pas moi, c'est le Dieu de Bikamwa qui m'avait envoyé en mission. Ça c'est important il y a que souligner en gros parce que je crois que nandé maman za ko parler sur ba miracle ça les malabandeko. Ça dit que ça te oyo bam sukuto kutana na bonante. Bam so zaki ba kutana na ba Bikamwa. Neti ngo mona wana pourquoi mona ba sotaka ba simba. Parce que ba nebi bangote. C'est formidable. Na yebi bangote papa kaka na radio na yebi bangote. Na yebi bangote papa ngai. Na yebi bangote. Neti siko zo mona lokola na Canada. Tant on na Canada yoka Amérique ba biso to kozela Amérique te tozo so pa na Canada. Le na zo kende. Siko ezaka ndenge mote. Puisque dayebi bangote na mona mote to kana ka mingongo bisko ta ba moni moto ngo yo na kina likundu na kina neti mama wana wala sa ko utana États-Unis wana na Charlotte. Wala sa kina Goitre pendant 34. Goitre li mois. Limika. Goitre li muka na kosanza wa eloko kwa bu tala mafuta bakamata ko bakende ko pesa ko papa so sa soki 2 kilos na hôpital bako tune bimi ndenge nini e bimi ndenge nini Afrique du Sud ba opérer et defa et le Congo zongaka balobi na Amérique soki to opérer okokufa mais bimi pou na yebite kaka mai mama bandi ko santa ko sa ko bu et le ko itala mafuta somo papa puis c'est notre longo la ni na WhatsApp nanga kala mingi te ngako mona ngo et loko lolengo na siko mama na lobi biso nyoso to zela Amérique te tozo na Canada siko yebisa mama ningo na suka yebisa papa ako lingolongwa place wana mutako tambola mukingo etonda siko loko ako longwa place wana alungolongo misu na lingolongwa na mama grâce tala mwana nanga lokola Gilles na Hollande mwana nanga lokola Gilles star ningo na kati Hollande na mwasi ba samba sidala bango yebana kina mwana na bango a 12 ans akeko kamata mama bokilo c'est na mama bokilo a tout belango alobi kama sidani tout ça lelo baza négatif na mwasi na mwana 12 ans lelo famille limbisi tout ça lelo Gilles a komi mwana na Nzambe akweyaki aki susune loko te kotala bosoto 5 lelo Gilles wana comme ça là 5 conteneurs a commencé à 6 conteneurs hein yewana kama telingai conteneur ne mama na ebaka telekota ko tsindelanga ka photo mama tala mutukano suko ena Kishasa tala mutukano suko yebisaka papa nanga eloko ninga na kosalela mutane ngwa papa nanga pasalela nga bikamande ngwa na tusala pona nini komona makamwa minene suko tali lelo depuis side bandana mokeli est-ce que tozo ki sebikisa papa makamwa minene bana Bikamwa milulu tozo ngai moi mke oyo le kaki week-end passé je vais avancer. Kolobina pe moi mke maman na oyo le kaki na 3 jours wana quels sont les moments forts n'est-ce pas 3 journées wana oyo moko quand même okoloba penda ke awa penda na point oyo na mona bina puissance nzambe pendant les 3 jours le kaki wana par rapport à thème oyo ezala ki développer je vais avancer ni no koloba les moments forts oyo ngai na kokiko zala e marka kinga mingi papa ezali
comment on a parlé, on a fait témoignage à Sirène des eaux. Ndengenga moko mutu na keleki na libale pa ya kokutana na ilima mai ya tchenga sexe artificiel na bizela na biso basi pour na succès na nga pa eko kamata so eko tchenga lisusu na Nice. Il faut que je parle la Nice parce que quand le Seigneur a parlé sur Moabit dans sa parole, Azwa qui tabouté ya koloba, Dieu a parlé, c'est dans sa parole, il a parlé sur famille, donc tribu Moabite. Dieu a parlé sans réserve. Comment moi je peux avoir les réserves? Quand je suis allé dans les eaux à la rencontre des sirènes, des eaux, c'est moi. Je suis allé chercher les sexes artificiels, puisque les marabouts, les magiciens m'avaient dit, je suis représentant simple. Doucouré, ma musicien, a Koufi il y a 4 ans. A Koufi, oui, Doucouré, qui représentait Ibali. Quand je suis allé là-bas, na Congo, na biso ya RDC Zaïre, Doucouré, sa résidence sa face à Casino. Casino ya Kassai, Flambeau, na bon marché. Les marabouts connus, donc, yé pour la sirène. Quand je expliquais moi, na pesi moi témoignage, on a un sexe artificiel, na salana ma kambona niveau mi kozina ningisa mukili. Bande ko ba ngosuki moto akoti benzela wana sila lobi mama e na nona eba banzela boyete kalanga e na salelo boni ngamu tunakende ko me ta on a comme kuna ba pesinga sexe artificiel yanga ya succès na usala nango soit disant succès ya tango moke et puis ba ko pesanga lisu mission na Nice ba tchakinga instrument kuna pona nakamata mibale bele ba ko mape na marque wana Sirène des eaux. Quand je parlais na pesi témoignage na bi que mobile a koya boti ceux qui te commis caresse et te commis prêt, je le fais passer là-bas. L'état kuna moi mobile tanga le kuna ya kanisi ke akoti na nzoto kalanga nzoka koti na monoko ngubu nzoka koti na monoko elima tanga zotika semence ne kuna directement vazué a commis membre, il devient Tati Wata. Vraiment ça touché na moni ba tata ba lele surtout les hommes. Mais tout ça qui n'a ngongate, j'ai arrêté, n'a expliqué mon cas. Quand je suis sorti de là, Marabo le bien comme une chambre non est-ce que yebike maman nengo vandi au komi Tati Wata. Pardon, Mami Wata. Mami Wata cela veut dire quoi? Mais oui. Moto yo kutani ne wana o ya travailler yo. Ngai te ba ino na simple représentant na kokumbo kaka. Ngi to kine no ne bale à travailler yo. Siko likambo ezali awa nengo komi Mami Wata wane touche ki lisusu bato nengo komi Mami Wata ba ke soko zui zemi soko kobota mwana mwasi mama ndengo komi boy mwana mwasi zemi sanza liboko bota mwana mwasi obota Mami Wata soko ki oboti mwana mobali okobota Tati Wata. Tu comprends? Tu comprends? Yango no mona ki nzamba lo bina Jérémie invoque moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Puisque allez là qui abi poto e comme colonie ni nzambe longola nga makambo na kokana makambo te. Papa na kokoka makambo te. Abine me invoque moi, je te répondrai. C'est ça mon histoire. Namu tena kene ne bali na ko luka makambo nanga. Mais comme siko suki na zui zemi, tant on a kobota mwana nga na tuni me mwana kene bali ko kutana ne limate c'est moi abi me mama au mona place nini soso atika kobota soso akene kobota libata. Soso kobota ka soso libata kobota ka libata. Au mona pas yo pa makambo e ko boma biso lelo auto so comprendre te. Yango na papa soki au moni tozo zonga parce que on a la réponse, on attend autour de la cime. C'est ça. Donc, tout ce qui n'attend mingité, Yanga ko expliquer. J'ai essayé un peu de parler sur le Syria et puis les actes et les actions. Tango komi Sirène des eaux. Tango kabati wana mobile a koti kuna ti semence na ye ba recevoir ne bala komi Tati Wata. Donc au komi ye bande ko komi Tati Wata. Différence ni donc tout ça là il faut que j'explique. Et puis nani angonde oyo ko le qui se par derrière. Ce n'est pas mutunyoso. Quand les gens croient aujourd'hui que malédiction tous en ba origine et famille. Nous combattons seulement que la déracinement na kata origine mais non. Ngaipe, ce qui total bien. Ngaipe, papa, donc, dans ce qui peut couper, ça peut, bateau. Identité.
tango moto kamati semence na ye ya lekisi kuna bande ba yambi yango ne bale yambi yango et puis c'est déjà identité nga na famille yango nozomona ke na kati ya prière wana papa na ko parler mingi na sous-thème comme la prière wana donc ekokota makambo bele kuna ya ba sorcellerie familiale les gens croient tellement que familiale ça tata non ko kokoma kuna na expliquer to comme tout à l'heure wana les identités que j'ai distribuées parce que eloko fungoli wana je vois que badozo la biso parce que moi ba pratique on obi asima wana c'est ce qui vient à la mode d'aujourd'hui tu vois une explication yo pesi je vois que les gens ont compris un tout peu pourquoi est-ce que c'est pas ça bongo et puis quel objectif les années faire attention batati wata bamami wata ça va terme déjà ba si pour apprendre moi je parle de moi ouais je dis nga ezala ki bon papa soki na zuyo c'est tout ce qui kuna est signalé clic 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 3 fois l'homme qu'il faut appeler ba tu sonne na olekisa bango kuna te puisque objectif faut batine ngezaki yango wana mobali nyonso akolinga kaka oyo soki kuna est déclaré ye wana ndako lekisa semence kuna yango na desko ba papa va comprendre que semence ba boka kango bi boka bokate yango na bato na mukili baba na basi ba comprendre que basoka mobali nyonso tout est article semence ne yango na kati na biblia il y a quelque part Dieu dit fouillez. Ça c'est très important, je crois que oui, les gars qui les 12, les 13, 14, les moments forts encore, je crois qu'il y a une lobby. Les moments forts puisque les gens ont pleuré. Voilà. Bato ba leli. Na moni batu ndenge ba leli yango na nazo pambola naza na mwana ngalo balanga lobi mama na za chauffeur na yo ya bikamwa ngai suki da kiti mutuka mutu sunela mataka c'est un innocent vieux un papa de plus de 60 ans metango yoki moi témoignage au mukeka na pesa ki na kati ya je vais avancer hier c'était terrible hier papa zola mati na likolo. Papa Zola dénoncé. Il a compris beaucoup de choses à lui. Non, nakotala ajinangate nana posa bana nanga ba kangolama ba koko nanga ba kangoli bota nanga kangolama tout ce que la femme l'a parlé. Donc alobaki makambo somme. Il est allé aussi dans les eaux. Il a vu les sirènes de loin. Il y a quelqu'un qui a mona qui est de là pour s'engager mais non, au mona qui est de là parce que mais systématique à l'endroit là il était là. Elle était là avec toi. L'alliance là, c'était avec Sirène. Donc, ce qu'on y a, papa. Combien de personnes ont le loba côté là-bas à Nice, à Tiki Semence, là-bas, on va commettre la Sirène. Combien de personnes ont le loba papa n'a habité ce qui n'a pas puisque je vais parler aussi de la sorcellerie. Premier jour, je vais parler sur le Sirène des eaux. Parce que c'est la loba sur les 26, les 26, les 27, les 28. Deuxième jour, je vais parler sur la sorcellerie et le fétichisme. Ndengini nako kotsa moto na molangi parce que tant on la lobaka na la qui s'appelle ndengini mutako ko bima na molangi parce que je peux pas parler seulement oui ndengini mutako kota na molangi et puis bo ba ko bakwa na molangi wana bazako bakwa mandengini yango na siko yana batu jusqu'au aujourd'hui il prie ana kata molangi ana kata nzungu ana sambeto ana kata bale ana kata ngunda batia likola nzete tout cela moi je l'ai fait et na bona kotsi na kata bale et na bona kotsi na kata nzungu et na bona kotsi na kata molangi na kata tono neti mobali moko pesa kinga colère ona na soki décision ya kota na kata tono a kota na kata tono alors kangi kuna fani asala ki 3 mois na kata tono oulala si tout so kota na kata tono. Parce que yo montant autant aux côtés c'est bon, il y a zo vivre physiquement ndene. Mais papa na cocotte c'est puisque asami kabe panangati. Ouais. Mutu soko so komina ye netinga, na la kisuko komina nga ozo libérer semence na yo. Yo kanisuka tant mama ga sa côté na moi toilette ke. Na so surtout ce que na bi que o fona bloquer na bi semence na bloquer oti. O komino yanga tato ke ino kotela nga ngongo na ke yo kutu tout ça la zéro. Na kotala mi suti ya kanisa ke menzo katikali. Est-ce que ce que zamu no komabe surtout mes balles va méchant va gayer on va ça on va making ngwana on a sikina kata tono ça kine ngwana asala c'est quand même kata tono et puis physiquement il montant azo fanda azo bagala tono a habiter mais akoyeba ana kata tono ndengini akoyeba peut-être mais era parce que sur mon tala binsambe nanga yo bandeko parce que tango comme souffrir tango comme la kata misère tu étais patron au côté la kata bisiko kanga bombe la champagne bombe la bossa vantar surtout boya j'ai moi j'ai au sakani na kalanga. Otenga munoko senga suki ndeni na kovanda ka sui na kobana ka merci sikota ko kati téléphone ngana bibo zela siko na bando benga tamso na obenga sibiti surtout sibiti sibi suki na memi na sibiti na benga mona nyokolote na keke place na nini na na Pointe Noire na Brazzaville comment ça
Mosusu ça qu'on a demuku se ba utuko kufa il y a même pas 6 ans. O wana soko keili o kamati kaka mo eloko ata mo photo mo ni mo su ngane na la na ko 85 na bango le nyoso. O mona ka suka yebo chérie, tu es fatigué, tu as beaucoup travaillé. O longole moi ma colonna sapato, moi ma moto so préparé à moi tché do tini na tsekuna moi détol, o biso comme kato mo na sel a tombola lombolo abi onde moi ça solo yo nzoka. Série ozona moi détente et pas wapi. Na kokumba biloko nsuto na kobombango mwana nanga limia ndengunga yo ko dénoncer ngo so ba salo biloko wala tata ngunga o lokolo ko yoka banda ko dénoncer papa puisque c'est je te dis la vérité que ce n'est pas soit mi bali balinga bangwana te alors bikuna nanda ko Katerina wana suki mwasi na lingalo bane boni mama kalanga ngoyo petu longba kuna yo o makamonga na mona kuna makalanga sala nga yo koko sala ngo koka. Effectivement, ça dit que au côté déjà la week-end là qu'il y a témoignage et prière, mais qu'est-ce que tu as tout par rapport là, je crois qu'il y a des témoignages au sala déjà, je crois qu'il y a des émissions, la banime tout ça. Pourquoi il faut revenir tout le temps là? Est-ce que papa, au moins quand on a vendu à émission na koloba, c'est pas la même chose na na télé. Okay. Parce que quand je suis debout, quand j'explique, il y a des choses puisque mon temps tous à internet, oui banani ba landoté. Peut-être ma parents ba vendu wana na banana bango. Ba vendu wana na ba bokilo. Donc na sakana ba réserve. Mingi. Mais là-bas, je viens parler et bien déterminer et puis donc j'explique bien Nathalie et puis na sakana na ba signe, na ba position na ba j'explique. Oso comprendre papa langa tel que net ce que sur te comme na ba moment mo ba makamusu sona na ko la kisa na ko ba na caméra akata direct hein azali na kata ni de filmer mais kata direct puisque na direct na kana réserve na ko expliquer ndenge penza na la ko sala mibalité na ko expliquer ndenge na ko sabaninga na basité na ko expliquer non na sakana ba réserve makasi papa puisque na bike eko scandaliser ban et la bana musu tata boke ndola ba koti na kata chambre ba fungolo l'ordinateur bazolanda. Mais quel est peut-être l'objectif, ma grâce? L'objectif est d'aller vraiment en profondeur, il y a témoignage. Il faut expliquer d'abord très bien, papa. Objectif, il y a expliquer témoignage comme il faut, parce que c'était une recommandation de l'Éternel. Parce que Dieu dit que mon peuple est détruit par l'ignorance, faute de connaissances. Donc il y a des choses qui se passent dans le ténèbre. Le monde est sous la prise du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Alobi ne pêche point. Pourquoi il ne pêche point? Pour que les malins ne les touchent pas. Zabolaza malin. Pour un objectif, puisqu'il y a beaucoup de peuples de Dieu qui souffrent. Beaucoup de peuples de Dieu qui sont dans les chaos, dans la souffrance, bloqués, dans la misère, dans la souffrance. Bazo yeba originalité et outi wapi bako kendo beta makofi na bademo oyo amona nakate kaka makofi baku de tête ba double bou sans ambongo na ngai allez yo ba doit établir ba point de contact ba point non point de contact les angles aux droite point de contact yango na je vais expliquer point de contact et années. On se comprend, papa. Donc, tika libala nanga, je rache mon mariage. Non, 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 ça se fait pas comme ça. Donc, je vais expliquer comment, parce que tant on est dans le monde atteindre, papa, c'est tout dans la sorcellerie. Sorcellerie, il y a le mariage, les couples, basa en harmonie, basa l'heureux, sorcellerie. Non, 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 non. Parce que baninga nanga ba mama nyoso o basaki da bana bango mibali babala bana bango basi batata nyoso ndoki o bana bango ya basi babala ba mama nyoso tu ya ndoki bana bango mibali o surtout ba sala mariage ba mama ba sala mariage na mwana ne mobile puisque mama ya ndoki pour mwana ne penza manipuler bien pour accommander bien. Il doit faire le mariage avec son fils. Nous serons il faut expliquer. Parce que les locaux, les lots, ils ont tous nous les bantous. Et puis, nous expliquer, tant qu'on va kangi moutou na sorcellerie, à coco bouchate. Parce qu'aujourd'hui, tu as comme un système qui na kimi nanga famille nanga qui ne doit pas l'angeliki. Na qui nanga États-Unis. Na qui nanga non. Nous avons mutaki pour soi pamba à tikala na village molokai. Tout cela, ils allaient prier. Oyo mutu tango mutu akoyoka nakobanda ko expliquer mutu bakangi batikali na ye na village molokai tango akokende azakandenge nini vine zakandenge nini parce que les gens condamnent Dieu. Ça ce n'est pas l'histoire de Dieu. Nzambe mo auto ko pesa autorisation na kati ya Bible alobi que premier Nzambe noni ba para
premier nzambe na bi avant na yo ko to sanga tout ça là ko to sana no babo chino po bango de banzambe no ya mokili soko to sa bango au vivre longtemps mais sikoyo nzambe mo ye wana tala ndenga pesi bango pouvoir et bongo siko suki ma famille wana o balobi azana sorcellerie maman na papa neti ba collègue na puisque ngana koloba kutu ya collègue te peut-être na kata lisolo wana na koloba puisque ngana mama na umeni na sorcellerie nde na longwe na kolisaki na mwana te pona mwana kila manipulation mende et yana ba yana nga et yana ba cousin ngo ba kolaki ba ko na basi na bango neti ba cousin ngana saki ko zo ba koma ba mari de nuit nga là je vais expliquer tango cousin nga komi mari de nuit nga tango grand frère nga komi mari de nuit nga nini na ko sala na mwasi ne donc biloko wana nyosto et ko so pesa bana c'est ça la délivrance tango so comprendre que cette manipulation parce que quand moi j'explique na lo rappelle comment tu peux faire pour gagner ça pour s'en sortir. Voilà. Je pense que vous avez compris. On a compris. On est en tout cas au week-end où Eza Koya. Ils ont toujours la même adresse. Même adresse, trop peu, c'est adresse Kolekawana, trop moins au bandolé en français. Voilà, même adresse. La même salle au Zala qui a. Je vais avancer. Mais tu retiens quand même Nini, tu retiens quand même adresse au marché on a pour la Bandeko. Oui. Voilà. Alors mais maman Grâce, est-ce que aux autres quand ça qui Batbaroya quand même ballot parce que ça met 4 fois ça c'est sûr quand même hein. Tout boité mais papa, maman Grâce. Papa et 3 fois de suite 4e sujet. Et là on a yebisayo est-ce que yebike tango to sisa ki melulu mukola dimanche bana baboyaki balobaki mama tozo continuer lisusu parce que tel mukola suka ali menanga ka pose ki déjà na programme ya mariage basi bazaki yo tikala kate yo zalaki invité na kata programme wana malgré ozaki musika na kati ozako landa parce que yo landa toujours milula maman na yo landa ki puisque to tchaki direct le samedi et le dimanche direct ezaki na kati yo molobi ozana milulu wana ko tshela bande kono ba mona. Moi je pense que lelo papa les cambo ezole kalo na kati mokili oyo ngana memeli bana bikamo papa bana bikamo atatolobi 10 ans atatolobi 3 ans atatolobi 20 jours et landa bikamo 20 jours nako sangana na Paris soki mo lingi papa na kapo na zo kende bene soki nazalaki awa puisque mikolomi satu wana kute ekokite papa on devait être là pendant 15 jours. Parce que tout ça lango campagne puisque papa temo nzamba pesi biso pour na kati ya milulu wana Dieu va faire. Dieu va faire, il va faire encore. Dieu va faire encore. Donc Dieu va faire encore, il va faire. Dieu va faire encore. Donc cela veut dire Zamba kosala ata awa sala kite telema, il va faire. Tango a libéré banana na kati na Égypte, alobi na Moïse, lève-toi. Mon peuple souffre. J'ai entendu les cris. Et c'est là qui passe. Pour la bango bamona ita musu toko komate. Mais nzamba ba na bango ke maloba nge utikala ka bon beaucoup koma ba komaki. Yango na bana bikamo papa na so yebisa yo bana bikamo bako lemba nzambe na bango bikamo te. Bana bikamo bazaka na posa yango moni lokola nzamba albi celui qui ne travaille pas ne mange pas comme peut mosala ezali yango moni toko tchaka bongo vendredi samedi dimanche parce que c'est le week-end au mouton surtout avant papa ngana telu wana na moni ba invitation parce que maman tala je t'ai invité na tindi muta représenter na mariage je t'ai invité anniversaire moni ngana mais na kokoti kanzamba bikamo te pona kende fête somo papa somo donc bakoye lisusu koleka parce que oyo ezali prière parce que tokei kuna papa pona kobondela tozala na jeûne de prière parce que passe eleki nzamba kolobango papa nazela na tangelo mwa muke awa na ko tangelo mwa muke awa yoka ne nzamba zoloba boy alobibo nazo tanga ona mukanana Psaume chapitre 86 na bandi na verset 9. Alobi toutes les nations que tu es faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur. Oyoki? Alobi et rendra gloire à ton nom. Car tu es grand et quand tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul,
tu es Dieu. Okoyoka. Alobi ke libota na ngai nation mobimba bakoya. Bakoya kokweya liboso na nga pete na Nzambe. Bakoya en force na nga pona ko luka nkembo na nga pe bakomona gloire na pe bakotatola bakotelema puisque je suis le seul. Alors parce que je suis le seul. Nation ngwe koye ya banane. Ezali nation ba souffrir. Alors vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Alors nation nanga bakoya. Cela veut dire nation de bakoya que c'est procédé donc en face en Zambé ko lukalo boko na ye. Alors enfant produit, je te vois de loin. Tu es mon fils. Tango enfant produit jako zonga. Alors na zongi na ndako tata. Na ke dozalata boy. Na kanisa ki na zalata kata ndako bangulu me pasi na zongi. Ako zonga na kolenga habi puisque na tosa kite. Na keba pienga ba bibi singa mena kozonga. C'est mon père. Bible lobini amoni na musika. Alobi voilà, ça c'est mon fils bien-aimé. Avant pour dire Andimakite, il s'est approché. Mon fils bien-aimé, viens. Je te tiens à tienne à droite avant de s'habituer à rentrer dans la maison de ton père. Yango a so confirmé ah. Donc alobi boya. Yango la tata nazala ngana mingi kolobate. Ça mingi kolobate bakoya e belé. Ali melanga pe okozala. Okozala na kanisi okozala. Donc comme l'habitude papa, yo moko komona pe bilili e koloba. Effectivement, donc on va les aller le week-end prochain, donc les 12, les 13, les 14 août. Donc on va les aller témoigner à Maman Grâce et puis ma prière également. Nous allons pendant couvrir en haut Bokolanda Oyo et Koleka Kuna na Paris. Maman Grâce, Olobi a également aussi voyagé à Bénin aussi. Oui. Vous qui ne sous Bénin. Na sokende Bénin. Ki Bénin ba mona mingi, ba mona ba vaudou, ba mona ba to ba komba Bénin, zamboka mais. Kinshasa peka ezaka makambwana ezaka. Bénin ba na uti Bénin bank ça quand même. Non non, bon. Voyage à Bénin zanini. Moi je pense que le mois prochain, je crois que ça sera plutôt le mois prochain. Oui, voyage à Bénin, le mois prochain en septembre. Donc septembre mobimba tozala milulu et puis octobre jusqu'au 15. Donc les 18 et sa campagne au Likaka na kati capitalité de rotambola ba province nyonso. C'est une semaine na zongi le na mobembo ya Canada. Tant on a aussi ça sur Canada ce qui na zongi. En tout cas papa, je pense que novembre na Cameroun peut aller ben d'abika ce qui na sur na Cameroun le quoi tout ce kanga qui programme na Cameroun ou na kiti sur na Bénin na que aussi ça les deux provinces etikali na capitale bon de Simanango na zongi ça repos hein maman en tout cas mpula oyo ezabna ça repos mais à Bénin ça obi que ça avant tout ozonga na bamsusu amboka msusu après mais tant obi Bénin essentiellement quoi tant obi campagne na Bénin ça sera sur quoi campagne na Bénin na opé ce témoignage que au moins le président actuel il était commerçant chrétien partenaire mais akina moninga ne monde yewana muta invitenga. OK d'accord. Mutabaki ne faut comme président le quoi chrétien pour bifuto yo baza bolo bakoya mukipo ko ozalimero ocha mboka na maboko Nzambe. Nde ya bakinga na ibi makamara na banane na campagne ne ba soutenir na musala Nzambe wana na basala Nzambe mosusu ko balingaki e mingi asaki commerçant chrétien ya ba soutenir musala Nzambe. Allez, basali campagne na commis président. Awa lisusu awa commis président. Mais depuis le président na premier mandat abundana ki pona ba vudu biloko wana dona bakana 40%. Yango na skolo ko la prometa ki Nzambe ki na ko longwa boté 5 vudu kweya. Ce qui m'étonne moi aussi puisqu'il y a des serviteurs de Dieu. Comment se fait-il qu'un pasteur Alex Aluka Maman Grâce? Parce que quand on invité kanga na Bénin na kenda côté na église à pasteur Alex c'était seulement le dimanche. Na tei le dimanche akudu ba invité ka ye le samedi ayaki tembo yukinga habi mwana moso fona kanga nga bité papa to so programme ki na kokende bala simana koya. Tala sikoto basali réunion na baona le président bi ke mandat na ngayo oyo esengeli na kota lisusu na babozindo boluka nani ya ko dénoncer ténèbres to sala musala Nzambe mboko ekangolama. Yango pasteur Alex Atali alobi mama wana ayaka na Bénin après ki kambala mon église il faut dans Maman Grâce nde ko lukanga lisu ba contact asunga bi mama tala likambo ezala ezabo na sala ki mo voyage mo rapide kuna na kena kutani na yena kutana mokonza mboka to chema kamuna mesa
ndenge koza tout ça là yango na ko bondela nde to programme yango voyage wana do na ko sala tourner Yesu abikama wa pesa kinga mission nakana somote ya zabolo nebi ke il va bombarder ponza mango yanga asala kana Pointe Noire na 2004 Maman Elisabeth Osho personnel na 17 millions lobi na la ko bangela mwana mwasi wana azo flèche ko meba yebisi ngai lelo ça fait 9 mois na mboka na ko kwisa ko ningisa binkoko donc Nzambe nazali malam c'est le même Dieu là qui m'avait soutenu pour la monine ba beti flèche na pasteur Carlos ya brésilien mobile ya Teresa na monine ga kufara Pointe Noire ta ke toucher zabolo a toucher ba sirène mais moi je suis rentré là-bas le Seigneur m'a utilisé comme son instrument na comprenant que le langage Nzambe te papa na ki ko baby ça tane ko kota désordre ko landa batolé na zene kuta Nzambe en 2004 en 2005 2006 c'était bon mais après tant surtout na ko kota en Europe ici yango moni tata ngenge sila ki makamunyo Nzambe lobi nanga zéro parce que lisu moko ko baby solo makamunyo yango na papa na banda ki bien mais na ki ko suka malamu te siko avec mon Dieu na telemi ma papa lisusu yango na kokoba yango moni na soutenir le pasteur Tikotak na soutenir pasteur nanga nani Nathan pour atelema parce que eloko ne komela kingape Francisco Nathan donc eloko ne komela kingai donc zabolo soki amoni ke toko ningana mi moto akonyokola biso papa asalaka toujours ndingano pe yango quand je dis que il faut telema parce que nebi ke Nzambe lobaki nanga lobi telema il m'a pardonné aujourd'hui j'ai la quantité de Dieu Nzambe na yo a commencé là na so continuer na ye et on a so kende bene à cause de ça donc campagne ya okende koningisa ba voodoo biloko ane kwe ya bana Nzambe ba ye ba Nzambe toko matala 99% 100% Jésus na kati ya bene Nzamba sungaka mama Nzamba zala na yo toujours comme mke na suka vraiment donc c'était vraiment intéressant ya ko ça l'émission avec maman Grace Kalanga mais rendez-vous week-end prochain Oyo na France également une fois Miloulou donc témoignage et prière adresse yango les a défilé donc le 26 le 27 le 28 donc dans Paris mais dans quand même Paris mingi Paris zo qui est Paris zali quoi mais au moins le problème ezali nanga papa na ko bombelote tant to sali conférence na biso ya bikamwa international to sali yango na Belgique bana Paris ba revendiquer tellement ba ke belé na tombokaki ba mama eko suka wate il faut payer l'amboka na biso parce que on a comme na France papa Nathalie nombre parce que ba invita kinga Nathalie nombre na privé Nathalie nombre oya bana bikamo banza na kati na mboka fa kaka ba français bango moko no baza ebele donc yango no moni papa ba bana mo ba yana sengo puis ba fungoli motema et puis bazo soutenir bango moko bazali wana peut-être donc baza et puis problème sous ces les kelanga papa nanga tango nazo mona bana nanga ya musika tamba oyoka likamba Paris ba latiang et comme maman moi j'en vais autant surtout likamba bene maman nanga yo likamba bene ba partenaire no na yebite ba tata mustina Brazzaville maman gas pour le Bénin je donne autant maman gas pour le Bénin boy tala to zaki na Miloulou na biso je vais avancer quand je parlais c'était ma nani ba ko soutenir Bénin Salmo Bimba papa jusqu'aujourd'hui na ba mususu oyo bazaki kaka na distance bakolanda direct banda na zongi Belgique esaka mama na bengo kapo na soutien Bénin mama tant on retourne bango pourquoi seulement Bénin le mama il faut peuple wana bika bazwa bon mo lokola biso donc osomona ke eloko la papa ce n'est pas donné à tout le monde bolingo wana ko soutenir ça c'est particulier c'est particulier vraiment vous allez vraiment l'homme ya malamu ya makasi to comme la suka maman grâce man loba suka pour aussi ça parce que vous appelez na Miloulou kalami te abika moi eloko kana na koyebisa yo kaka papa limi Nzamba pambola yo Nzambe apambola dernier virage Nzamba pambola bande konyo surtout bozana na kati ya dernier virage bolanda biso tokoka bona bongo tena lobela Nzambe nanga tali loba moko pona bino banso ba bozali branché bozali komi tungisa komi tuna vous posez vraiment plusieurs questions. Éternel des armées, les dieux qui contrôlent tous les 4 coins du monde. Papa, tes enfants sont là devant toi. Ils suivent les messages. Laissez-moi vous dire, l'homme de Galilée, papa, je vous connais.
Je connais les niveaux de votre amour. Ta miséricorde, Père, auprès de tes enfants. Et nous voici. Moi qui étais coupable, je t'ai toujours dit, Père, je suis la première pécheresse du monde. Tu n'as pas regardé mes crimes. Aujourd'hui, je deviens un instrument pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, et nous voici. Regarde tes enfants partout plaire. Ils se posent des questions, Seigneur. Éternel des amis, tu existes. J'ai expérimenté ta puissance dans les ténèbres quand j'étais là. Le diable m'a utilisé pendant 19 ans. 17 ans dans la sorcellerie. Mais je connais, Seigneur, tes enfants, Père, que tu as mis comme réserve, mis à part. Papa, ils sont nombreux. Les sorciers ne touchent pas tout le monde, pas les enfants de l'Éternel. Et à cause de nos péchés. Et nous voici. Tikalo bokone simba mwana no moko na moko asimbami. Oya yo ki passe na kati ya motema nsambo ya kolanda na ngonga ona kati ya site oyo. Ya dernier virage. Père, moko na moko nzamba lola. Pambola na nuye moko visionnaire. Responsable numéro 1, Père de gloire. Ya dernier virage. Zabola ko sepela tetanga ko tami lilo pona ko kisa zabolo soni. Asimba mata zipa manasa ma pipino moi sine bana ne libota misala ne père. Yoroba ki place ba ko tia kombo na nge ko misamanga na ko pambola ma. Bénis ton fils, Père de gloire. Tu connais ses projets, tu connais ce que son cœur désire, mon Dieu. Lève-toi, Seigneur, quand ta parole dit, vous serrez la tête et non la queue, mis à part, intouchable parmi les hommes intouchables, qu'il soit béni. Béni qui rentre en 2023, Seigneur, avec une restauration intégrale. Tu connais ses besoins. Bénis tout le monde qui nous suit, Père de gloire, dans cette suite, qui parle de bonnes choses pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour tout. Nous sommes bénis, Papa. Ce n'est pas moi qui peux bénir. C'est toi qui nous bénis. Au travers de tes serviteurs. Merci, Papa. Je prie avec assurance, le Saint-Esprit sera avec nous. Tous tes enfants qui ont pris décision de venir dans cette rencontre de prière, qu'ils soient bénis. Touche leur cœur, mon Dieu. Bloque les diables, Père, avec son malinterprétation, Père de gloire, qu'ils soient confondus. Nous serons sauvés, nous serons guéris, Père de gloire, et nous allons rentrer 2023 avec une restauration intégrale de ta part. Je prie avec assurance dans le nom tout-puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Pambola ma Merci, papa merci, Lima. merci.